Vérité maquée c'est Niki, grâce et grâce. Vérité maquée c'est Bika ya compter la vérité. Ouzeyiki salou, Vérité maquée c'est Tikana yebi sayo Miki. Oyebi mosala Vérité, ezali notre groupe ya tous les jours. Vérité, ezali notre groupe ya tous les temps. Simon Bongo, Bambongo Ebele, Mandela Zidane, Motema ya Bobet Lupengi. Ya Baba Basaoula, Yona Maître Julio Kanza. Terre de Bono, il faut se défendre dans le temps où il y a des abonnés tout, il y a vraiment que TV, il y a Maman Vérité, Maké c'est Niki, la polyvalente 4 fois Maman, Bakopé sans zambe raison. Après si mbote na bande konyo so obozo landanga na tango yo, ndenge na mesona koyebi sabino micro ya vraiment que TV vraiment etambola partout pe esala kamusala nyoso oyo ezana kati ya prestation de service ya audio visuel. Ndenge na yebi sarabino na occasion de fête, anniversaire, mariage, day, nyoso conférence, croisade, séminaire. Mais les lots tozana kati ya mabele na biso ya Kayongo eza palanka kimbangu na katikati wana toye na esengo te toye kosepela te toza na sale donc toye mpona kokabola mawa ndenge bible elobi tolela na baoyo bazolela mpe tosepela na baoyo bazosepela. Mais lelo toye kolela na libota oyo ezolela libota famille Antonio Kaba lelo baza na douleur oyo bauti kobungisa moko kati na libota mwana na biso Jonathan Tarsisio Antonio Kaba oyo auta ekotika biso lelo eza mokolo ya suka donc lui ko rendre ye dernier hommage lelo mwana biso Jonathan oyo abotami epai ya mama Bénédicte nakanisa bouti ozwa image oyo euti oleka ndenge toyambaki mama arrivé ya mama Bénédicte mama biologique ya Jonathan oyo autaki France toutaki koyamba ye na aéroport nakanisa bino nyonso babone ya Vema TV bolandaki ba image lelo eza dernier hommage. Bible lobby na Ecclésiaste Salomon lobby il y a un temps pour tous donc ils ont un temps muta bota ils ont un temps muta kufaka ils ont un temps muta sepela ils ont un temps muta lelaka ils ont un temps muta lonaka ils ont un temps muta bukaka donc ils ont un temps muta tongaka ils ont un temps à réjouissaka na babiloko oye asali vraiment beau rester branché bolanda biso combattre bolanda biso car na esengote même la douleur na chagrin na lamentation na moment oyo tozolela bokoba na kolanda biso bobosana pe te bosabone na chaîne na biso ya Vema TV bandeko nyonso boza na Europe na Amérique na Asie na Océanie na Afrique vraiment bolanda biso okufela jeune ya âge oyo aza na 25 ans d'âge donc akufi trop jeune ezosala passe ezochoke ezosala douleur tala ke soki ezalaki na kati ya libota noko perdre jeune ya âge oyo aza nano na vie vraiment tika nzambe ya lola apambola bino bato nyonso bokolanda mpe bokopartage douleur ensemble na biso nzambe ya lola apambola bino bobosana te bokopesa nzambe. L'impolitesse de la mort, promenade sans retour pour les pécheurs. Barwa bakoki kovanda peti na bango bazali kolia mpe komela liwa ekoti ezwi moko eke na ye mpe ezongisi ye te po liwa eyebi bakondi te eyebisi mame po liwa ekotatola makita suka ya bomoi na motwe liwa eko panzaka basekele nyonso ye suka ya bomoi na motwe yango bakumisaka te soki moto nakufi te po toyebi te basekele nyonso ekobima yango balobaka te soki moto nakufi te po toyebi te basekele nyonso ekobima liwa
bongo te eyebi bapauvreté eyebi babalani te ezalaki na roi moko très puissant sur la terre azalaki na mwana na ye alingaki mingi kombo na ezalaki Re Soleil alikaki ete soki akufi epale mwana oyo ayingela na bokonzi na ye mokolo moko balali mpe balamuki mwana oyo akufi oliwa eyebise mabe soki liwa ebaki mbongwe ebawa bakufaka te barishe bakufaka te o nde bakonzi bakufaka te soki liwa ebaki mbongwe nde papa nanga kufaki te mama nanga yakufaki te o nde yaya nanga yakufaki te yaya mwana oyo akufi oliwa eyebise mabe soki liwa ebaki mbongwe ebawa bakufaka te barishe bakufaka te o nde bakonzi bakufaka te soki liwa ebaki mbongwe nde papa nanga kufaki te mama nanga yakufaki te o nde yaya nanga yakufaki te yaya yaya eyebi mbongo te eyebi konseye te o eyebi kolibisa te eyebi elaka te o eyebi se mabe eyebi se mabe soki liwa ebaki minduki nde basoda bakufaka te kolo soki liwa ebaki masano nde bato masano bakufaka te yaya nde bakufaka te papa liwa eyebi kolata te eyebi honere te o eyebi bolamu te eyebi nyonso te o eyebi se mabe yaya Yangombe Satana liwa Yangombe Lisumu liwa Yangombe Satana liwa Yangombe Lisumu liwa Yangombe Satana ndeka bongomba ya kufaki te ya wilingonda kufaki te o nde bamizisie bakufaka te o soki liwa ebaki kote ya ye neida usa kufaki te aedi na bala kufaki te o nde batei bakufaka te bandeko liwa eyebi elaka te eyebi konseye te o eyebi se mabe 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 baye bayambi efe na bomoi na bango bakomi bato na esengo wete balongi liwa bayambi yawe yende bomoi ya seko ndeko na ngai okoki kobina okoki kosepela me soki yoshomashia aza na bomoi na yo te ezali se pamba parce que le salaire du péché c'est la mort ndeko na ngai kanisa baoyo nyonso bakufa ye oleki bango na mbongo te oleki bango na kolata te o oleki bango na kitoko te oleki bango na koyemba te o
baba natikeli ngai le akufaki te te papa na bana kufaki te nganga osoki oyambi ese na bomoi na yo okokoma moto na esengo mpe okolonga liwa oyambi yawe okende bomoi ya seko pambola babola ovalia libala e pambola babola izibana bamo pambola babola yehoshua mashia pambola babola onandako na mobolai sekolina na famille mpona nini boye na bomoi nango Ndogo ita ya
Good.
Parfait. na conviction molimo santu tobandaka yango na nzela ya losambo mpe koyoka maloba na nzambe na yango natelemi lokola mosali na nzambe kopesa yo mbote bondia nayoki yo te bondia Aujourd'hui, dans le silence, de discipline, de l'Assemblée de la Condiba, de produire Amen. Toujours dans le Seigneur. Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, Nadiso ya solo. Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, Nadiso ya solo. Hallelujah.
Pour partager un moment à affliction, pour y aller à la cité à Matanga, nous allons dire merci pour les compagnies. Là, on comprend de vos clients, et c'est à tout sauter, nous avons partagé, bien aimé, vos clients, et ça va terminer pour vivre dans nos camps. Nous allons dire merci, ça va battre la guerre, dans le transport, dans l'accident, dans la maladie, dans l'épidémie, dans le problème, ça va protéger nos balles dans yo. Nous allons dire merci, parce que mon client, mon moto, comme ça a éternellement été, le même moto, que y'a qu'on passe dans la table, le même européen, et dans mon collègue, nous allons ensemble merci pour le thème à Pesséliso, commissarié, nettoyé, sans soleil. Oh, Alléluia. Ça fait plus de moi. On y a prêté ce côté à toi, alléluia. Alléluia. Manifestez c'est vraiment gloire à Jésus. Quand on met la présence, il y a notre pasteur, les révérends, Isadi, ils sont tous au stade de Viva, pour mettre les liens de ma maman à
banda na evandeliti na suka na menace puissance nyonso domination nyonso plan nyonso ya molili ezala anéanti au nom de Jésus-Christ. Yozala papa tozala bana mpe basali na yo lelo lobi éternellement na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Alingi totanga moke jusqu'à 5. Totangi na kombo na Yesu Kristo. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de fête. Car c'est là la fin de tout homme. Celui qui vit prend les choses à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire. Car avec un visage triste, le cœur peut être content. 4. Le cœur des sages dans la maison de deuil. Le cœur des insensés dans la maison de joie. 5. Mieux vaut attendre et réprimande du sage qu'attendre les chants d'un insensé. La parole du Seigneur. Maloba Nzambe. Vraiment, il se souvient de Nabino, le Roland de Bonabino, pour te partager mon moment où il y a douleur. Yaya soki to songi na makomi nzambe place to uti kotanga maloba nzambe zoloba na biso boye eza malamu kokende na ndako ya kolela te kokende na esika ya feti mpona nini eza malamu nakende na ndako ya kolela par rapport